Belva ozomata yo ozalaki na mwa katikati si bitima bakomi so mpe likolo na katikati ko mama bango akiti donc akomi yo sara tola mpe mama bango baosala mabe te baosala mabe baosunga sila te omona entourage nyonso to ya sila wana tu wana baosunga ye te ndeni mama tala sila lelo akoma ta choisible ya RTL oui oyo eza ke asaleli yango publicité babenge te na RTL azomonika mwana cabine choisible ya nzoto ye wo eza pub te pub wapi azolango mbongo wapi eza mwana bata kabini kaka osala na kabine ye na tournage mbala moko ale choisible na nzoto ye wo sikoyo yango na lobi omoni ndeti baisha okoko baosunga sila te po aisha okoko moto asalaka déplacement na sila mingi aisha okoko osala video na ye epa papa fere sila ye o nga naza invité spécial ya papa Hervé mais na babengango nini na Genève Arena il était na podium mama tite invité spécial nga naza invité spécial ya papa Hervé abela ngata na micro pamba te ye Karina mataki wana oui ya monani te yaya ata ye moko ekumani rien na podium azaki non bazalaki te yaki na full bazalaki te na rena bazalaki te mama caméra ngaka zoomé place bazali balinga baza na sous ordre ya papa Hervé omoni coin wana bozuma makasi parce que bainvité nanga baza wana comment t'appelles na podium esenga pe lamba pe cher azalaki nango te peut-être obi Turquie wa kuna ya blamba bien te ba première qualité pe ezalaka na Turquie Turquie yanka depuis nous landela likamango landela kango obi non le point sali boto c'est la ka finalité ya iswaki nga passe makasi comme invité spécial abeti nzadi ya yete oh là là maman to ba matana podium voilà voici le mémé de Gaulois. Ok, ça l'a bien. Kitoko makasi. Siko yaya yango mona lobi ke ekuma nazo sunga yaya te. Ekumani ni nani? Ekumani moto na succès. Ako sunga yaya te. Ekumani papa wemba akufa na ye. Siko musuza tikala ya mwasi to mobile. Ya mwasi. Yango na loba isho koko ozo sunga sila te. Oh, c'est que yende ekumani. C'est mawari. Babani na français c'est malheureux. Il faut qu'elle zeppe la souka. C'est malheureuse. Maman ya biso mutoke mutai aya na Belleville na groupe Simba. Oui, ba consulter ba makamba solo. Ya solo aya na ba. Oui, mutaya na ema na groupe Simba. Asimela lobo kone ba lobaka aye na ye. Siko ba bisa biso apport nini aussi la sana groupe Simba. Biso peto yebisa bango apport ya Belleville na groupe Simba. Parce que si la ya tournage n'est pas Major Jolozolo, oh belle va bengaye. Aya kuti mwana moka mukie na carnaval. Ba benga nini? Carnaval. Canif plutôt. Akuti ye wana na kaene wana maboko na biki na ye azokoma osala scénario. Avant de passer ça moni mwana ngwa mukie azokabola kaza. Azo appelle casting. Azopesa mutu na mutu rôle na ye. Asili sipe mwana ngo pe na sima kuna ba caméra ba benga ba wanen. Ba personnel abaluki mpe na nsima akogine mpe tournage ko konta bo fo sala boye ye avanda atala bi non oza na groupe nini oh non je suis nulle part abi mene mayela boye okoki koleka nango ina persi tosuka kaka na nzonzingi ayaka nango na groupe Simba au nom de Mandaka, aloba ke papa le mafuka mazala mutakala asenga si la pardon. On est à local. Somme papa longo le bilamba dans malédiction. On longo la bilamba ndeni. On les a abodi. Et loko bango mazo bossa na keta ngozo ko loba likambo mususu. Oza ko se rendre compte que likambo na loba et de nourrir ka mwana na emoko. OK. Lelo bazo ba ke papa lombe amodi si la atanga na ko modi si la. Ndeni bébé. Ya. Soki natali muto ko la mida. Oh, beaucoup la Christian Ngwasa, papa Ngwasa, Christian Sugar. Oh,
Mida bokolaka. Tika ya komo kani la te encore ça le te ya lokolo amuke ebi morote buka na te jema kokosa na te akosa le loko te nga na loba na yo akomi ya pomba na banda ngana ito kuta na banda muto zaki ne mukana na banda ngai ye président Batista tozaki ne wana simi mulangi apa nesanga biso meki Shabani yo na banda beto morote beaucoup na niveau bongo azui mulangi yo pe ne bisanga ba sa eloko te ngai to za awa mutu pa filmer biso azate panda okana likambo awa sa eloko te yo na bisenga bi akanga so ndingi afana kimi akanga mwasi ne Mida oso Mida ina komba Belvinga na tanga kombo na ye po Mida bokolaka ye ti le lo buna na nzela poto mutu sa ba démarche na to Mida pas bengisa ye le Mida na mobali te na ndako mobali wa pasa aza femme seule avec wifi femme seule avec wifi et concombre aussi et quoi et concombre concombre nde oyo ezaka vert un verre omona siko bango ba mon dieu omona oya bokola matuza matuza kamoko bon moya so matuza komaka yebisaka chaîne omona so ekota apanda na okoma na nini na nini epa papa na biso nani ye matuza ka moko oyo ye bona eset esa lule na lule muninga mta liboso eseko nda sepele matuza sepele matuza no pese moi des rôles tanga ba no jouer wa tanga no jouer nani pas ba réseau ozomona ngazana mobali mwa mukolo na ndako no ya papi wana mobali ya camarade na ya beta camarade ne mosinzo Mida lobi mama top muta bengisi ye nani mobali na Côte d'Ivoire tonjimi mama top mobali muta sai nini abengisi ye Mida ya bokola Christian Sugar et ce n'est pas nama abokolaka ya matuza mama muteke si la bisalo abokolaka Jerry Spear bianca ya Johnny Takala nani nani ya gola abokola teka nani susu nani mwasa ya fifi abokola ya fifi na ndaku tala komba mwana wana ekiminga Natasha Boto obokolaka Bishop Natasha Boto ko Natasha Boto mosa Bishop o asala pe analyse na bango mingi siko bino wana bino nyonso tona bosanga na liboke wana ne to bovanda siko la bino nyonso nani mwasa valeur papa ko bokola wana papa ya ko bokola to te bango nyonso pa mama top papi mama toto kele onde mama keiti mama top mobali muta sombeli billet ils ont honneur na 52 ans mobali futelo billet a memoli banda mboka mais bo changer bo lokola futela bilo ba billet bo lokola mama top bo ni bokoza la zozoti na niveau wana le reste ngaso nazalaki mama muteke me nalelaka te me mama muteke be mikolo na moni akomi moi trop mécanique abi akomi nani kachero nani kachero babenga soko mona nango ya komi ye donc kipete esimba te boye pe nakabu aluka aligné na ye azonga na ben na ye azalaki nango na ba valeur na ye omoni nani omoni jemima eloko mosusu tolobaka lelo ata lelo ba exupeshanga wana basala bandonzingi kala peut-être ça ba tableau mosusu ko bopesa xila zongela ngo msipa ko boya kwani tena ndenga za mupesha lelo na ba tableau mosusu basala kala yaki na payroll mais so pesi peshanga na kilelo peshanga boya amona ngo kala des temps passés est-ce que eloko to se na pas sila yango wana sila zonga sila kala tonga za komona basera ba sengo tonga jouer li passe sengo ba payroll ba ne wana même se contredit kota peshanga zonga wana te aoboya mais sko yesko bozong se na tana te fazonga na tan wana na taki lelo te na tan wana zaki vraiment au senti que non muto jouer poser calmement mais oya lelo te na ba valeur nyonso autour au moins na matalana te to que na ba logique des choses so 2000 médiatique ya pape lombe te to osepelaki nango pourquoi bofingi peshanga
Nabengi hypocrite par rapport à poste na poster. Bobengi péché nga hypocrite par rapport ya nini. Vrai hypocrite eza yo. Parce que total en soi boye makama groupe Simba eza groupe nini au groupe Sinark te. Est-ce que makama groupe Sinark péché nga makama groupe Sinark tala ka fo mona mama moko boye ko aneka ndenge. Est-ce que makama wana ayeko loba ya dina na Belinda bazaka na problème. Eza na rapport nini? Maman ndako mulakamo ebimi. Aye na koloba na TV patalisa mokili makambo kutu bato bayebi te. Ako na YouTubers na yebi yango metale to ndenge maman ndako na biso Sinark na loba te. Kasi yebe faya loba ndenge pe poigne pe toyoka ke poiza kalebi pe moleka ndulama. Wana papa na ngai. Wana papa na yo. Tu wana papa na ngai. Wana papa na yo. Te papa kasi yete papa zo bosa ke biso pe toyoka yepe moleka ndulama. Te papa wana papa na ngai. Ah, siko asilama. Potango ya zo kokota makama groupe Simba ayeba pe ya groupe Caleb bato bayebi. Mukole senga Belinda ko benga Belinda tourner siko ya ko ya na TV pona nini. Iye ki bombanda na ye na Suzy Bantu maketa na sama bele na tombolango. Na betelango sete. Ti fait ne pas ko bota na mobala mama Shako. Mama Shako na mort na docteur. Bianca na komo toka Bianca je transpire Bianca mwana lo bano mama omonka ndongo lo bana ngake yo mwana soki na zuyo avant que ne parquer na ko beta yo na ndimi kapo na komba belle so ti komba belle vite ngana yo akani la lo beta ya pas jusque là mais elle va ça yo za mukolo okoza âge mwana génération maman abota belle vie oza génération na maman belle vie olingi nini na mwana bata 15 ans na mémé mais oui yeza mémé pas belle fille oh à cause de yaya maman belle fille siko olingi nini na mwana bata muke belle va asali nini ok zala kande bongo oui siko boye bisa na groupe Simba na groupe Simba eza na ba film ya belle vie ata ba brette na kata groupe Simba si la sala ni a pas ko jouer Mozindo. Siko boyo la biso ndasa anniversaire à belle vie. Mais makambo yo te to solo ngo pemba ata ba to fa na ba ndako ba lo ba kete ba ko to solo. On va comme si ça va diminuer mutu ke ba yaka na ye ba mona c'est comme so ndire ba ye na ye ba se na loboko aza nul bona bo so bibenga mwana ya bo se ba mema ka ye ba ko na nga contexte wana OK ba lobi ke bazwa 6 bazwa Belleville va pèser pas maman na evia si la va pèser pas papa lombe mais si la muto fin sa papa lombe yo kani soki si la telemela ki mbondo de Paris po mbondo za monopole ya koloba Paris wana nde sala nga pasi ambondo de mbandaka mtakile ta Paris yango te et puis je respire tant nazo sala bango pe kaka j'espère pas mission wata alie boye obiasa adame Mabenga oni soko ngolia ba na dami soko zongi simo le mokoti soko soko ye liboso le mokoti soko zongi simo ko lata 5 bien ba pion ale ba pion mabe tolongo manso Suzy Bantu po banana Suzy Bantu te wana kina da personne na mo limone pema mais bien cause ça ya tete je respire yango moni ya mo pe ya pe ya mo ba komo boya pe ko pese ba rôle mo espère ki bombanda pe komo lingi ba dukota yango moni obi chance mama Shako balongola kaye akenda na ye poso ki mama Shako azalaka ndenga bota na sele masamba ndenge eza susu Bianca mais yo vanda na kiti patia via Belleville est-ce que Belleville mutatinda ye azala na Ernest Tumba Belleville te est-ce que Belleville mutatinda ala na Chapelé eza Belleville te osomona okomi na âge moko boye osokolika nga makolo bana si na bana kutu jemima biso tozala na ba âge moko boyo senti que ozana fraîche mon ba fleur molinga te balia ata ba senga na goûter oboya ba bien pola epola ka ezo na ndako tata siko mama mukolo kingo esembwami akoki kobota Ernest Tumba ta 15 fois yalinga na kingo na ete touché nyonso sauf kingo na ete kingo esembwami mabe ekomi nde ololobe ya nani ya tetete
coin du thé. Et j'avais vu côté dans le bon. Au été na coin, il y a ba kwandum. Bon, on étage wana. Et si ka ba très grâce. Bah comme wana. Bah comment vendre la sco wana. Ngapi na omiko no ya trop kuna côté kuna. Bah comme so ko melela wana. O mo la ka ba tala ba bien briller tonda mina mesa. Bon yo bela misu. Donc okufa misu masanga bo meleza age na bino te. Bon luka ba bo fort eza. Bon whisky ça mais oui, moi whisky ça la mobile moi libumu bien. Et ça la même plat. Ozo se kana plateau ndie ki zengi moko boy. Tabilo wa tala la kali. Obike ba nzembo basala. Mais ça marié. Non ba le mombo. Obike Zuma za na taille ndeni Zuma. Oh Zuma Zuma. Non ba no tunanga nini? Taille ndeni. Na tala ki mazuma bo Zuma na taille. Taille ndeni. Taille ba patron. Soit tu peux la veste. Soit la veste. C'est bon. Un bon tonton. Okay. Maintenant on est na table tali boy. Ngia li pa mateko fele. De immaturité na tête. Eza wana. Bassesse d'esprit. Tala biloko Zuma salaka. Eza ya qualité Zuma te. Par rapport à penga tiabe moi sinanda kwa za marié. Ya Sony. Yango moni moi sa vanda ka tala habité so na binati comme ça nango kata suki bana ba olia te. Apa comment bana ba komona mukana tongo pa DJ Dendon. Ba kiso ba poso po mona ya fufela la mona yeba ta yogourt te so eza nini. Est-ce que moi ça Zuma ça l'aide à confiture Belva liaka na liate be mobile loko na te pas finga oyo lelo na mbonga Belvi Zuma ta famille moi c'est pas longole ne bonga ba comment peut-être quitte plastique respire ne uti pas Belvi mais lelo Zuma comment finga Belvi tala bataboki te kuna ba ajwa ba rôle ba sécurité ba na ba rôle ba responsable te papa na tenu le défendeur rôle ba no pesa Zuma comme un robot Kita la moto. Siko mabilongo Zuma no sala yango wana. Siko Belva vana tala bimuta bono pese role nini. Lata lingwanda simbepe. O comprend ngo exo. Ngoma. Donc lata ka lingwanda simbepe. Do role zo yango wana. Yo kanisi ba role maloka ba tonton mubo. A jouer bon tonton Yams a jouer kitoko bongo. Mas o rôle wana vraiment batele misi ma Yams na veste boy. Batele misi mundiba na veste batele misi mape nani Zuma na veste. Et Simba te et Simba te. Ana te kitoko pas de mamu te ka chakete. Mais vu que tu pesa ta rôle Simba ta ni. OK. Siko na rôle wana zawana. Autant na pende fungoli carré. Olobi mamba solo. Na mbinga ne wana zawana. Te olobi mamba solo. Pour ni mamu te ka peka pour azape na nzoto wana. Ko jouer ba rôle nyonso. Mais avant de calculer la talabine mais awa soki na meki ya makambo. Joël Ndangala mwana. Captez 5 sur 5 chez vous et partout à travers votre chaîne J'ai Télévision, j'ai Maïbele TV et aussi moi la Souka Famille Bota officielle. En tout cas, nous sommes très heureuses de vous revoir encore sur nos plateaux. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci d'avance parce que beaucoup partagé, beaucoup aimé, beaucoup commenté. Émission Oyo. Déjà sur mon invité s'appelle Bianca Zonga. Famille Bota. C'est avec elle qu'on va essayer un peu de parler. Déjà dans le temps fort et l'autre côté la question de parler, question de papoter dans Makambo et les Karabakh. Tout le but analyste, chroniqueuse, ce que les Kambezali, Tokoya, Tokolobela Yango, na plateau évidemment.
bato surtout oyo peut-être comprendre te ba comprendre nango mais na mafinga te na kimia penza. Merci beaucoup Exode Miké pour l'image. Merci beaucoup à Madame Belvi Kondi pour film na biso indécrottable, un film oyo ezo fungola biso mémoire, un film auto découvrir encore la réalité familiale que ça veut dire qu'il faut qu'on dans la bambongo na yo yeba ndenga ko protéger ngo pour le lobo soko beli ba famille ba koluka ndeni ni ba luka ba kota to kota par rapport à sortie médiatique ya Ibutu ba propos lobaki évidemment ba ndeko la biso mo ndeko mususu ya mobali ayeba na koloba makamu sur papa la biso elombe to komeka pe kolobela ya on va essayer un peu de parler par rapport à ces sujets. Voilà, Exode Mikebi. Fongola mon invité, hein, donc Maman Martine qui l'a dans la pièce Bambote de là au Rota la Busso depuis Paris. Voilà, je suis avec Bianca Zanga. Bianca, bonjour. Gros bébé de la presse. Si. La fille qui dérange. Vrai. La giga. Madame Gims. Moto na zigzag. Aïe, boy baziwa pijemima. Minia. Je mobile oka guto bachako na miniature. Yo ipsanga bongo yasolo. Nga na okila kosko gu. Muninga. Yipo ninga. Bachako nga mona kaelengi. Moi ce que n'otelanga bi. Opesa bango devoir je mo sa mabe. Et ça la bien. Et puis qu'il fungule la porte belée. Pour Nathalie, belozo mata. Yo zaki na moi katikati. Si bitima ba komi so pe likolo na katikati. Ko mama bango akiti. No ya komi yo sarato la pe mama bango. Ba sa mabe. Te ba sa mabe. Ba osunga sila te. Au mon entourage union surtout ya sila wana tout wana ba osunga ete. Ndeni mama. Tala sila là comment tu as choisible ya RTL. Oui, ozake asali yango publicité ba bengete na RTL azumoni ka mona cabine choisible ya nzoto wo. Eza pibité. Ya pibi wapi? Azolango mbongo wapi? Eza mona starte. Mona bata cabine kaka osana cabine na tournage mbala moko ale choisible ya nzoto wo. Siko yango na lobby omoni ndeti ba isho koko ba osunga sila te. Pour Aïcha comme ça un déplacement na sila mingi. Aïcha comme ça la vidéo na et papa Ferré. Sila yeo nga na invité spécial ya papa Hervé. Mais na ba benga nini na Genève, Genève Arena. Il y a un podium mama tita. Invité spécial. Nga na invité spécial. Ya papa Hervé. Abela ngata na micro pambate. Ne Karina Mataki wa. Oui. Il y a mon anité, il y a. Attends, il y a Koumani. Rien n'a pas de mazati. Full, non? C'est quoi? Bazala quitté. Il y a full. Il y a bazala quitté. N'a rien à bazala quitté. Caméra, maman. Caméra n'a zoomé. Place bazali. Baïna dans la sous-ordre ya papa Hervé. Au moins ni coin wana. Bo zoomant ma cache parce que ben invité là nga bazawana. Comment t'appelles la podium mais c'est nga lamba pas cher hein? Non. Azaki na ngote peut-être. Ah, Obi? Turquie, ouais. Pour les blabla bien té. La première qualité pezala na Turquie. Na Turquie. Oh, Turquie. Bianca. Depuis nous landela li kamango eh. Landela kango. Obi non le point sali boto c'est la cas finalité. Ya soit qui nga passe makasi. Comme invité spécial. Abeti Nzadi ya yete. Non. Oh là là. Maman to va matin na podium. Voilà. Voici le mémé de Gaulois. Ok, ça l'a bien. Qui te remarquasi. Si ko yaya, yango mona lobi ke ekuma nazo sunga yaya te. Ekuma ni nani? Ekuma ni moto na succès. Ako sunga yaya te. Ekuma papa wemba akufa na ye. Siko musuza tikala. Ya mwasi to mobile. Ya mwasi. Yango na loba isho koko ozo sunga sila te. Oh, c'est que yende ekuma ni. C'est mawari. Babani la français, c'est malheureux. Il faut qu'elle zèpe la souka. C'est malheureuse. Malheureuse. Quand on a qui m'a mouté, qui m'a allé là. Tu m'as même mouté, Mikolo, na moni a comme trop mécanique. Abi a commis nani, kachero nani. Kachero m'a bien rassé comme nani, on a commis. C'est maté.
esimba te boye pe na kabu aluka aligné na ye azonga na ben na ye azalaki nango na ba valeur na ye omoni nani omoni jemima eloko mosusu tolobaka lelo ata lelo ba exupeshanga wana basala bandondingi kala peut-être ezala batableau mosusu oyo bopesa exil azongela yango mosusu bakoboya kwani tena ndenge azala mopesha lelo na batableau mosusu basala kala ezalaki nango mpe role mais so opesi peshanga na kilelo apeshanga oboya eloko tosenga mpa sila yango wana sila sila kala ntongo azalaki omona basera baesengo ntongo ojoue lipasa esengo bapero bane wana se contredit kota peshanga zonga wana te aoboya mais yesko bozongisa na temps wana te fazonga na temps wana nakaki lelo te na temps wana azalaki vraiment osenti ke non moto azojoue posé calmement mais oyo lelo te na bavaleur nyonso tour au moins na matalana te toke na balogique de choses soki ozwi 2000 ba 2000 kutu te ba 96 97 comme ça papa Hervé azalaki na pleur te ok asilaki azalaki te parce que azalaki tout wenge président JB mpe natikala opesa ye siktu aza nango lelo te ozomona mais sila azala na batemps wana sila ojoue sila aza ti bien que solo ina batemps wana sila aza na ba97 wana oui na basede ezali sila aza na ba 97 wana po ntango ajoue lipasa esengo ye mosuku ta esengo yango yo mpo emona na oye te po biso otala yango na basede te wana eza mutakala so bongo seka aza muta ancienne aza mutakala aza muta lelo te aza mutakala aza muta lelo te wana ojoue lipasa esengo ntongo alobi bongo président elombe azongi amoni mwana esengo banonza ndenge moko na esengo soki otala osepeli na sila bisalu na oloba na yo sene ezoloba opesa makambo wana kutu ebela bato misusu ata baya tete bazala te bapériode wana baye tete bazala te mais sila azala koma okende koperdre liboso ya papa Hervé po papa Hervé azoreconnaître naza na star ya mboka na biso seka atala sila siko koma sila ye moko aswabo aza komiyeba te ke ekoma na koconduire nga na erreur te yaka mais oui c'est très profond mozindo yaya ofungoli nga naoloba na yo naoloba no naoyebisa yo donc ye moko amiyebi te ke nga naza moto na succès à perdre devant ye makasi soki loka totie moto okola mama na biso lipati mpo baza baprepre génération moko otango balipati baojoue na groupe salongo bango baza na groupe simba batakala moto oyo esengaka opani lipati akopanike te aopanike na nini amonake non papa Hervé ayebi ke lipati apesi bonjour parce que lipati ntango azala lipati fer azala te ozomona azalaka ne papa Hervé mais ya wenge ya ensemble wa tomona Alain Makaba le Bogart tomona président JB Piena tomona Weranson tomona ba Blaise Boula ba Dof Dominguez ba Didier Basela ozomona azala te mais papa Hervé va reconnaître abina azala star ya mboka na biso faye na place na sikoyo pe azwamba moka star mais oui à perdre nga za invité spécial ya papa Hervé yo na di la reine kuna tomoni yo te na reine soki na Genève arena omona ni te sinon ka ifala matakaka ya po epesa pe makambo Karine Mokonzi kuta mati fait pas baluka atali mokonzi kuta mati fait pas tali ateka eloko nezanga ki ye pa mata po balinga bakite te obanga bakite te poso bamonaki elongilembo d'autres personnes bafane mpe bazalaki na balinga baganga mams onoloba na yo bafani na ye mpe balinga basepela engesa susu engesa lekumani makasi engesa levene makasi mais à perdre mais on dit carrière comme une niquée bon so ozoyeba eloko osala te olata choisible comme on dit njadi soki ozoyeba eloko osala te okolata choisible oyo bafuteli ata mbongo te oyo leli yango ata 1000 francs te mais Bianca oloba mabe te nabi makambo solo te mokomo te belva kookende na kabine mo bamoni voireuse mo bakomi messi na nsima alata yango te esimba te mpozaka messi
et simba te actuellement je vois reza longo comme Messi batie na sima Belgique kandi la patona oui pour la sake nga pe na star avant na kutu na JB Piana bo senti que deux stars bavandi apanika président JB Piana te président JB Piana za combo parce que tokol na gol ba 4 ya monde entier ba yebiye OK siko belva misana ki ye eloko ezanga ya na biso matalana bango balobi ke mama ya biso mutoke mutai aya na belvi na groupe Simba oui ba consulter ba makamba solo ya solo aya na ba ye mutai na ema na groupe Simba asimela loboko ne bango balobaka aye na ye siko ba bisa biso apport nini aussi la sana na groupe Simba biso peto ye bisa bango apport ya belvi na groupe Simba parce que si la ya tournage pas major Jolozolo oh belva benga ye aya kuti mwana moko mukie na carnaval babenga nini carnaval canif plutôt akuti ye wana na kaine wana maboko na biki na ye azokoma osala scénario avant ni passer ça moni mwana ngo mukie azokabola kaza azosa pe casting azopesa mutu na mutu rôle na ye asilisi pe mwana ngo pe na sima kuna ba caméra babenga ba wanene ba personnel abaluki mpe na nsima akogine mpe tournage kota boye fo sala boye ye avanda atala bi non oza na groupe nini oh non je suis nulle part abi mene mayela boye okoki koleka nango inaperci tosuka kaka na nzonzingi ayaka nango na groupe Simba ok ezalaka nde bongo oui siko boyebisa biso na groupe Simba na groupe Simba eza na bafilme ya Belleville atia babrete na kati ya groupe Simba si nasala nini apart kojoue mozindo siko boyela biso naza anniversaire ya Belleville mais makambo oyo te ye tosola ngo pemba ata bato bafai na bandako balobaka te makambo tolobeka solo bamona comme si eza kodiminue mutu ke bayaka na ye bango bamona c'est comme so ndire baye na ye basime na loboko aza nul boye na boye bibenga mwana ya boye seke bamemaka ye ndibana ndenge contexte wana ok bango balobi ke bazwa bazwa Belleville bapesi pa mama na evia sila bapesi pa pape lombe mais sila mutu afingisa pape lombe yokani soki sila telemelaki mbondo de Paris po mbondo azwa monopole ya koloba wana nde esalanga mpasi mbondo de mbandaka titozwa mbondo de mbandaka alobaka pape lombe afukama azala mutakala asenga sila pardon wana ya koloka so mutu papa longo lelo bilamba eza malédiction siko olongola bilamba ndeni wana eza amodi eloko bango moko azobosanaka ntango ozoya koloba likambo mosusu oza kose rendre compte te ke likambo na oloba ezonuire kaka mwana na ye moko lelo bazolobaka papa elombe amodi sila ata nga na komodi sila na ndeni bebe yaya soki natali moto okola mida oyo abokolaka Christian Ngwasa papa Ngwasa Christian Sugar oyo mida abokolaka tika ya komokani la bato te osala eloko te ya lokolo ya moke eyebi moko te obukana te jema kokosana te akosala eloko te nga na oloba na yo akomi ya pomba na banda ngai na ye tokutanaka na banda tozalaki ne mokolo na banda ngai ye président Batista tozalaki ne wana simi mulangi nayebisenga biso meki Shabani ye wana bandi abeto moko te bokomi na niveau bongo azwi mulangi yo mpe nayebisenga osala eloko te ngai yo toza awa mutu mpo afilme biso aza te panda okana likambo osala eloko te yao nayebisenga akanga so alingi afanda kimi akanga mwasi na mida po so mida ye nakomba Belleville nga na otanga kombo na ye po mida abokolaka ye ti lelo abunda na nzela poto mutu osala bademarche aye na to mida babengisa ye lomida azala mobali te na ndako mobali wapasa aza femme seule avec wifi femme seule avec wifi et concombre aussi et quoi et concombre concombre nde oyo ezaka vert omona siko bango mon dieu omona oyo abokola matuza ye matuzaka moko bongo so matuza akomaka yebisaka chaine omona so ekota apart nana naokoma na nini na nini epa papa na biso nani ye matuzaka moko oyo ye bona eseti nalule moninga mta liboso eseko nde asepele matuza naye matuza nopesa mwa derode
Tant que jouer ouais. Tant que jouer nan. Pas ba réseau. Ozomona mona ngaza na mobile moi mukolo na ndako non. Ya papi wana mobile ya camarade na ya beta camarade ne mosinzo. Azama mukolo no? Azama mukolo, aza koko koso ya malili bongo. Aza mukolo mutala tala pantalon munene. Siko alula ya matuza ndako makaba film. Ndako maba film na ye asepe na ye matuza. OK. Bango balobi ni ke bazo belle vie bazo ne sait pas et pas vie. Si là, besoin de pas papier lombé. Ce qui papier lombé comme maudit a maudit belle vie. A comme maudit belle vie par rapport à nani. Mouto y na ba site ma casse na comme papier lombé c'est si là. Si le l'homme si le l'homme d'appel si accès na batunaye. Na batunaye ba finga papier lombé. OK. Si mouto ko la zuma libandi solo. Muno komune loko pocha nganga. Azofanda na kiti po afinga papier lombé. Accès wana zyango wa. Gingon. Azonge pas si là. OK. Obi libandi. Oui. Ezaka pembe be mwindo. Libandi ne ezaka nini oya yeba na couleur ne yeba na raté. Ndundu raté boy na boy yeba na raté. Ozomona. Siko ti azu courage tout wana. Ya kofinga ndoko la papier lombe avandi na mama oyo essence ya yoro baboke. Obinga lela na bonga belle vie ya Jemima. Na bana kolela makasi na garantie belle vie ata na soko na mutaka na bana lobaka nzambe bonga belle vie pesi na mukoloni nzambe bonga belle vie avoir belle vie pasuka ba kite kota kintekwa nzamba yoki kolela nga pe akokisi na ndenge garantie baboki tanda se yobi ke baboki bloko libana yoro aza sute na immeuble wana azara su wana te Adasu wana te ba boke bloko libana mikolo azovana na katakata pa bafa bateka pe lupango papa ba pe na comprendre te soki kuiti to ndenge nini akeno koteka lupango etikala ka tinel boisika bana babimelaka siko ya obima wana bakoma wana ko te nakofinga to tika résidence eza cimetière avant dakuna te bumbu avant na résidence te cimetière résidence cimetière bambua bazana se bato balelaka mukomuso mona kabo te balali boka mukebimi mingi ila cimetière boka tonga bandaka nini oyo nyeti ba côté na kuna za mo ulelo kaba do babili ya cimetière exact cimetière bakuna batuko na glanki na bambua ba ya gérer bakunda na se moi lela j'ai kobeto moko ka wana bango wana Ozomona siko bazi ba wana bazi ba courage nyonso tu wana ya kofinga président Lombe muta pesi ba accès tu wana muta pesa ngo c'est sila Ozomona donc papa libanja osala na bongo onde ba peksa pe bango pete peksa bango te onde batala bango kaka boye kaka Miss Lola Lobe loko moko boye abi mukolo moko te ngai naza fana sila mukomoko te na kovanda na sala émission ata na tuti bordel na nini sila na monopole te ya kolongo tsange émission wana aloba bongo abi bino te ba longo sa bino émission seke bafuta bino mbongo mais na vandi na tali na raisonner ngabi mais faut za kaka nini faut za mayele te to comme na réflexion bongo comment yo muto tuti nga na vandi na kiti bo na fingi muto lokola mama top na roba la teki wana ya ndenge ba bakolo pe na pembe zongela kwa miroir fingi bakolo ya mama top ba ina biso likolo asila mana likolo ya mama top likolo nene ki paza na mipende oba pe ma tala obi mupenda mama top ti awa nzoto asila olobi banda awa ti awa nyonso mama Paul ya mama top nzoto asila liboso to na sima te sima kutu kosimba te zoka likolo apamba ti na se nzoto asila bobimba Ozomona siko boya na TV pour le finga mtoka mama top zuma est-ce qu'on calcule qui vraiment goût mama top apesaka ti le lozaka na beauté na ya azo garder 5 quelques mais mama top elle est toujours belle obina mona ofanda mona otala tali mama top alati ya alati robe chemise Aiti basket na makolo mama top abwaka mi te balobi non lokola mama vie ya ke poto yango biso pe to tindi mama top akanga ka photo na aéroport bonga zonga nde balobaki ba changer sous maloba kuna mi dalobaki voilà donc la logique des choses mi dalobi mama top mutabengisi ye nani mobali na Côte d'Ivoire tonjimi mama top mobali mutasai nini abengisi ye mi na ya moko la Christian Sugar
ese ne pas nama abokolaka ya matuza mama muteke si la bisalo abokolaka Jerry Spire bianca ya Johnny Chakala nani oyo nani ya gola abokolaka teka nani susu nani mwasa ya fifi abokolaka ya fifi na ndaku tala komba mwana wana ekiminga Natasha Boto obokolaka Bishop Natasha Boto ko Natasha Boto mwasa Bishop asala pe analyse na bango mingi siko bino wana bino nyonso tona bosanga na liboke wana ne to bovanda siko na bino nyonso nani mwasa valeur papa ko bokola wana papa ya ko bokola to te bango nyonso pa mama to papi mama to kena onde mama keiti mama to mobali muta sombeli billet ils ont honneur na 52 ans mobali futelo billet a memoli banda mboka mais bo changer bo lokola futela bilo ba biyan bo zo lokola mama to boni bokoza la zozoti na niveau wana et puis je respire tant nazo sala bango pe kaka j'espère pas mission wata alieboye obiasa adame babenga oni soko ngolia bat na dami soko zongi simo le mokoti soko soko le liboso le mokoti soko zongi simo ko lata 5 bien ba pion ale ba pion mabe tolongo manso suzi bantu pa banana suzi bantu te wana kina da personne na mulimo ne pema mais bien cause ça tété je respire yango moni ya mope ya pe ya moba ko moboya pe ko pese ba rôle moi espère ki bombanda pe ko molinge ba lokota yango moni obi chance mama chako ba longola kaye akenda na ye poso ki mama chako azalaka ndenga bota na sele masamba ndengeza susu Bianca mais on va dans la kiti patia via Belvique est-ce que Belvique mutatinda ye azala na Ernest Tumba Belvite est-ce que Belvique mutatinda ala na chapelé et ça Belvite osomona okomi na âge moko boyo osokolikanga makolo bana si na bana kutu jemima biso tozala na ba âge moko boyo senti que ozana fraîche mon ba flair molinga te balia ata bat ba osenga na goûter oboya ba bien pola epola ka izo na ndako tata siko mama mukolo kingo esembwa mi akoki kobota Ernest Tumba ta 15 fois yalinga na kingo na ete touché nyonso sauf kingo na ete kingo esembwa mi mabe ekomi nde onolobe ya nani ya tetete ete wana yaya nalingi te façon président Kaleb abendeli nga litoi naboyi nalingi na nga te nga pe président pa lobai na ngai mais naisaki président Kaleb azoya na lisano na biso ebandi naboyi na ngai ye moko amikotisa na bajeune na biso ebandi ti ovanda obi nga na comprendre kote est-ce que Belvi mutatinda ozala zozo te Belvi te yesokananoka po alobi ke papa elobi fala bete soki mbete soki mesa soki nini kasi ntango likambo ebandaki papa elombe fa abeta mesa pa po bango nde babebe papa elombe nde tasumba bango papa elombe abota mutu te aza papa kaka ya ndenge théâtre bopesi ye respect wana te po si okosa te si réellement ya tete yo osepelaki na sortie médiatique ya papa elombe te to osepelaki nango pourquoi bofingi peshanga nabengi hypocrite par rapport à poste na poster bobengi peshanga hypocrite par rapport ya nini vrai hypocrite eza yo parce que totali aswa boye makamba groupe Simba eza groupe nini au groupe Sinark te est-ce que makamba groupe Sinark peshanga makamba groupe Sinark tala ka fo mona mama moko boye ko aneka ndenge est-ce que makambo wana ayo koloba ya dina na Belinda bazaka na problème eza na rapport nini mama ndako melaka mebimi aye nango koloba na TV patalisa mokili ni makambo kutu bato bayebi te ngo na youtubers na yebi yango metale etono ngaya mama ndako na biso Sinark na loba te kasi yebe faya oloba ndenge pe poigne pe toyoka ke poiza Kaleb pe moleka ndulama wana papa na ngai wana papa na yo wana papa na yo te papa kasi yete papa zobosa ke biso pe toyoka ye pe moleka ndulama te papa wana papa na ngai siko asilama potango nyonso kokota makamba groupe Simba ayeba pe ya groupe Kaleb bato bayebi siko tokoya teke na TV to bano toucher poiza Kaleb parce que eza na sensité likola mutu moko totika bon siko aye na makambo
ya dina na Belinda poani o ba beba na ka o ba daki boye apati boye ba panzani ya soki bakabonaki parce na ba réseau personnel na bango esala ke ba lelo mutu bakabone ke bakabona so na ndenge ni bakabone lelo peut-être msuko na musala msusu rôle dina na tia tourner ba film ne batali rôle o esenga Belinda tazala mukolo esenga Belinda ko benga Belinda tourner siko ya ko ya na TV pona nini iye ki bombanda na ye na Suzy Bantu maketa na sama bele na tombolango na betela ngo sete ti fait ne pas ko bota na mobala mama Shako na mort ye na docteur Bianca na komo toka Bianca je transpire Bianca mwana lo bano mama o monka ndongo lo bana ngake yo mwana soki na zuyo avant que ne parquer na ko beta yo na ndimi kapo na komba belle so ti komba belle vite ngana yo akani la lo beta ya pas jusque là mais il va saluer aux mukolo au cause âge moi la génération maman abota belle vie aux génération la maman belle vie lingi ni na mwana bata 15 ans la mémé mais oui il y a ça mémé pas belle fille à cause de yaya maman belle fille tu vois lingi ni na mwana bata muke belle va saluer nini non mais franchement papa Lombe a maudit belle vie de sa fille papa Lombe a maudit Kasila oh yazo pesa ba essayer pas na ma tendresse ba zuma muto ko la zumo rata vie o ko vendre la nkoli bikofi na nguba mo besu na kapela zuma moya teve po finga papa Lombe vraiment zuma ne lamba ni avale la roi ta kapela ti na yolo ko ne fomi mikolo ba komi te mikolo ba komi ezo omoni okutuna exo omonso ozo ya oye kapela oleke fomi wana efomi akapela owa bakwandungu to akapela okoti boye okotina kwa te exo yebi kotina lomo oyetina kwa ya bakwandungu bo wana etage wana esika batrika grâce bakomi wana bakomi ovandela siko wana ngape na mikolo na ya trop kuna kote kuna bakomi soko komelela wana omolaka bato batala babia brille tondami na mesa boya obela misu bokokufa misu masanga bomeleza ya age na bino te boluka babofort eza oui moi whisky esalaka mobali mwa libumu bien ozoseka na plateau ndie kizengi moko boye ta bilo batala bakali obike banzembo basala mais eza marié zana balelo mobo obike zuma za na taille ndeni zuma zuma na bano tunanga nini natala ki mazuma bo zuma na taille ba patron so ati penda veste so relati veste c'est bon un bon tonton maintenant on est na tebo tali boy ngia lipa mateko fele de immaturité na tebe eza wana tala biloko zuma salaka eza ya kalita zuma te par rapport penenga tebe mwasi na ndako aza marié ya soni yango moni mwasi avandaka atala bite so na bina tika musana yango okata suki bana baolia te bana bakomona mukana tongo pa DJ Dendon bakiso baposo po mwana lia fufelala mwana yebi ata yorguti te so eza nini est-ce que moi ça zuma asali da confiture belva liaka na liate be mobile loko na tebe pa finga oyo lelo na mbonga belvi zuma ta famille moi ça ba longole ne bonga ba comme peut-être quitte plastique respire ne uti pa belvi mais lelo zuma comme finga belvi tala bataboki te kuna ba ajwa ba rôle ba sécurité bataka na ba rôle ba responsable te papa na etoni le défendeur rôle ba no pesa zuma comme un robot kita la moto siko babiloko zima no sala yango wana siko belva vana tala bimuta bona pese role nini lata lingwanda simbepe okombola ngo exo ngoma donc lata ka lingwanda simbepe do role zo yango wana yo kanisi ba role maloka ba tonton mubo a jouer bon tonton yams a jouer kitoko bongo baza rôle wana vraiment batelemisi ma yams na veste boy batelemisi mundiba na veste batelemisi mape nani zuma na veste esimba te esimba te ana te kitoko mpo ndi mamu teka tiake te belvi kuta pesa ta barole ya simba ta nini siko na rôle wana aza wana na mbingane wana aza wana teolobi mamba solo poni mamu teka peke po aza pe na nzoto wana ko jouer ba rôle nyonso
mais avant de calculer à talabine mais awa soki na meki ya makambo Joël Ndangala mwana Caleb Joël il paraît ba yebmo ba lobi Joël ay kala mingi te mwana président Caleb ay kala te ay lobi akomo ba rôle makasi Joël oui ozomona ay lobi par rapport ya Zuma pour Zuma dans ce total déjà et pas Tony le défenseur a déjà mutakala. Eh bien, mais le bon PC rôle parce que aza na maturité aza na réflexion te akomema moloko ntaba kapela bien quand to comme que na suka mais question ya sortie médiatique ya Ibutu aujourd'hui tant talango na oui Natala Kiango Nathalie yango vraiment ya champi bien parlé merci mais ngama c'est pas na champi mon bureau il faut logique ezala bureau Bellevue ezala loko azandute changa te eza na administration ozomona bureau Bellevue ba Sylvain Seke bazana ba secrétaire ngana lobaki ka ya Linda na nani na Gatibi faut ba voir nga on va chez moi ba pesinga ba demande na bango ngana ke pas secrétaire na tiki ozomona nani Bellevue nani oyo Gatibi na Linda baza ba acteur ba actrice normale ba ko ma carrière na bango te pona SB ba boyi bango jamais ba jouer kitoko Linda jouer kitoko ozomona Linda oko jouer na Bellard oza maboko polele ako jouer na Bellard muto simbele film azate asa de demande na ye esi ba pesaki na pe na komisaki ngo déjà dans ba film ezo ya bobo na Gatibi na Linda ba jouer à côté de la demande ici ba pesaki déjà ba pe na Bellard kuna to dans manque to ba tu péter na kuna tozo luka ba tuté toza pe na manque ba tuté parce que la Bellevue TV ba tu baza siko Linda aye pe na musana na ye abakisika 1+. Sikoyo aye susu et pas grand formateur. Siko boko mona place et c'est que siko Linda arna pe na ebata ekebima. OK. Ya. Donc moi vendre te batali Linda bako balisi na nani. Ba vandi Linda te biso to tala ngonon. Neki Linda bako tena nani. Na Maria Simba. Bako ta oui Linda pena Marie Kende, Linda pena Naomi Lufakende Kende, Linda pena Keti Kende, Linda pena Getty Kende. Ba français. Linda pena na Kenny Kende français. Ouais. Kende babalana. Ata Daili. Linda pena Daili Kende. Ba dia ba français. Ba français. D'abord kutu Linda pena Daili, pas Daili azama choko, Linda moi pembe. Mais ba ressemblance. Okay. Bako tourner nebe to bengaka Naomi Ngolela na ba casting pa ma Bellevue tande mama Bellevue ndenga balisaki nani Alex na Naomi Ngolela babima passa Bellevue bravo sikoyo ako beta pe lo moka bonga kenango Naomi Ngolela contre Linda ozomona siko place ba omona vraiment que teto zaki na produit mais to eba ko teka ba produit na biso ko salela nde façon ya ko salela mais nani alobi kuna il faut checker ibuta bi mutu soki mutu aye faut ba checker mais oui il faut ba checker il faut ba tala ye oyo ko luka musala kanga munoko no ba komba ba na bureau na biso to lingi te yo ko créer biso problème te yo ko beta musala lokola mutu nyonso to beta porte to ko yamba yo mais yera kaka na komba mama Bellevue c'est tout to bona biso makam na bino le kaki kuna o baninga basa bino bombanda na mishu to na poso yeba mote biso kuna to bona biso o na kimi kuna po kokombo le kaki mingi biso to boyo to lingi na biso bongo te yo yaka kaka na bela sa musana yo ba pesi o caché no Linda okay abi mabete ibuta kosabma amba solo il faut ko checker po to na pareil o soko ye ya za nani po checker na bureau biwango koma nini c'est bien comme ya ba kisi mais ibuta pesa kati oui ata ba kisi to asimango za ba kisi ko bango bureau na bango za pula yo mote makambo ebimaka kuna mampo makambo jusqu'à présent Gatibi na Linda na basali sortie médiatique te makambo nyonso te utu mamu teke Ego moni ke songi makase bandi na souks. Te Linda komi elo mo ana poste mo a poster. Alobi incarner les rôles de Bellevue était juste un moment magnifique.
J'ai trop hâte pour la deuxième saison de Color. Nakata rôle ou ana comme daki Belvi peut-être. Mais ndenga comme là bato komba moni comme si yé bato ba que non pour na apprécier rakandenge madame Belvi a joué qui par rapport maman na. Ah mais oui, mais ça le bibonga consulter parce que quand la Linda bo elle est douce. Donc on a dit nana. Banga comme c'est trop. Banga comme ça donc mécanique. Ce que dans vanda mo ga metala talebo non comportement na ngai eza Belvi. Comportement na assiette à ligne na komona bo caractère ba Belvi. De yonda bongo kokoteke de ACV. Ngasi na côté de ACV Linda. No ya Gatibi. Ya Gatibi oui na zaki Gatibi. C'est un bon homme. Ata wa finga leo Gatibi mutu mabe. Et ya ki intellectuel ya mobile mutu mayele. Yo kanti mutu ka Gatibi soka abengi ya gola. Abengi ya gola boya Gatibi. To Gatibi abengi tendresse aboya fakuta oya mbangu bongo Gatibi Miss Lolo pa Johnny Chakala kendaka sko Gatibi abengi Miss Lolo ya to kosa na raté to sala ba salon so kama so j'aime to sala ba semblante non bana to sala ba semblante Parce que bengi oya mbangu do Gatibi c'est un bon homme oya papa mobile bengi et oya papa et mobile bengi ko réflexion, habillement, beauté. Bah oya mbangu. Ah, chocolat pas bien. Oya mbangu j'ai marre. Toko chité beauté pour na. To comme dans la film à Soukati. Voilà donc batba consommer film biso indécrottable. Indécrottable. Na la côté na côté dans Google. Ah. Oui, na tête qu'on a Google parce que indécrottable. Obi Belva ça la biso ba ben. Ne ba te Belvi. Bon, on appelle ce pélarné parce que à fongola nga ba pesa apesi nga pe mo ba réflexion bela. So na vai Nathalie film moi e ya ki titre ndobo. Zaki nini? Titre ndobo. Film moto saki misanthropie. Ya ngwana ndobo. Exodra ki na titre film mo be pa ma belle zaki ndobo. So akene na biso na terme moko bona bosa ni titre film ngo oui. Apa misanthropie zaki na film mo pe zaki na titre makasi. To na olukela mo pe ka akuni oyo. Nani ta Omona, tu as qui n'a fait oui on Ozomona, nenga est-ce que na yeba ki on ke ni on a dinga les andobo. Na yeba ki on luka. Yana kena belle vite. Il faut ba parents ni bazala. Amwa ba mona musala mona il faut ba parents ni bazala. Mango bon port. Il faut ba parents ni bazala. Ta za fierté ba ya ba parents na ye. OK. Aza vraiment fierté pour autant la boye. Oui mais ça ba papa ba comédie belé ba vendre la lelo ba comment autant ma ça vendre habiter fena bota mona fallait belle vase à mona nga. Ba parents ba comédie belé franchement. Pour la ça solo. Ba parents na ba te belé atape papa biso ya kota maman ya biso ana ce que papa zaki na bon moyen va na habiter voilà ma fille. Anga sepela. Anga baba voilà ma fille papa wanga ni mwana azu mona muninga comme c'est ma fille. Bien quand to comme na suka. Bat ba retenir ni Bianca. Bat ba retenir kaka. Je suis sans mots. Bat ba retenir kaka. Ya tété belle vite mutasala aux azozo. Belle vite mutasala aux azozo. Pardon maman. Luka génération au top. Oki maka top. Poza mbisa moto moko. Kino ko luka top muta génération na yo so po moni moito ke luka mabi pendo. Sopo moni moite mama linga za. Mama pembele aza. Mama boli pe aza. Mama makambo pe aza. Ba génération no bango wana. Ba génération nani? Ya tete. Belle vite. Belle vaza âge mona mwana no moi si wana. Belle vaza âge mona mwana no moi si. Mais ma penet belle vite a osala la pe ba tunsu ba mona bien ten. Nde nati le ndenga ya kiona boy le azoka le ya imoka zo ya vers madame ba fani ba osola ba oseka mais déranger kaka mais le abali avanda talabiti o le kinangai pona nini ba le nda ba ndima ke baza ba ya belle vie ba honneur effect ça la il fait ça pas na ye parce que belle vie aza ndikamba mutu te to ma ki pechanga azaki na fête mama comme ya yo oh li e comme belle vie asa pe belle vie ko semble ça tele asa belle vie
Les a belle vie. Attends, va outil quoi, va coller les ndaz. On te montre la mariage quand on est mis, va tout cas, la famille est beau. Bon, bah, tu n'es pas ça. Donc, moi, t'es Gatibia, c'est qui a un restaurant. Gatibia se retrouver. Ali a pas mêlé. Ali a mêlé qui toque à belle loque, bah, nos zanganga Gatibia. Ok. Linda invité Ngaï. Abinanga samedi, tu as un restaurant. Bon. Je suis fière de ça, Linda. Bébé! Linda, la kaka. Moi, photo, moi, vidéo au salaire. Na mona restaurant na kana miss na lekango ka wawa. Na motema zo tango. Est-ce que Linda nga za mbongo vraiment te pokuna likabo za 15 000. Nga soko 15 000 ezate Linda. Ah yeko tumda inviter nga na bossa ni. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la dédicace, la remerciement. Maman, tu as bien honneur. Sous ce bon. Bon, sur la terre. À ton bois qui bois qui boit y a terre. Nous repasse. Naborata batuna naborata dongo lesa nzamba dongo lesa naborata odeti lesa lesa irani kialuta niki lesa nadi kialuta osukunoka wana Patricia Branco Adage Lubanza de Turquie, Luanda, Turquie, Paris, Rose Mengi. Merci. Ici, non, voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, dites merci. Hey, maman, mamie t'a dit na bossani. Mamie t'a dit mamie t'a dit na, la maman chéra moi si, maman José Loussadisso, la grande H. Madame Sakina. Maman Sakina, la maman chérie à moi si, maman Aniba Super. Maman José Loussadisso, maman Gina Mabiala, ouais, bah dédicace. Na maman la mission Ewin. Voilà, voilà, moi je salue toute la famille Libota, Batoutou, Madame Martine Kilanda, merci beaucoup, merci à vous tous au bon engagement, maman la grande H, Madame Sakina, merci, maman Mitadina de moi-même, merci beaucoup, et aussi papa Jean-Boud de Maembo. Moté ma maman Anassa. En tout cas, si vous avez aimé, dites merci à Exode Mekiebi pour l'image. Merci à famille Botamobimba. J'allais dire Madame Bellevue, candidat patrona. En tout cas, continuez de consommer des films indécrottables. En tout cas, vous ne serez pas déçus chez nous. Après Indécrottable, vous aurez encore un autre film écrit toujours par Madame Bellevue, candidat la patrona. C'était ça, tonton Mouna, tonton Moundirba, tonton Yams, tonton Tadi, papa Koutou Kobeto. Noko Prince, en tout cas tout, donc en tout cas je vous aime, je vous amoure, on se retrouve prochainement, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.